Conseil essentiel pour na parents ba garder bana na sécurité na ba smartphone et social media. Ba smartphone na ba médias sociaux ezali na bisika nyonso na mokili ya lelo. Ekoki kozala bisaleli ya ntina na bomoi na biso ya mokolo na mokolo. Kasi ekoki mpe komema mikakatano mingi soki etali bana na biso kosalela yango. Lokola baboti ndenge nini tokoki kosalisa bana na biso banavige na ba espace numérique oyo na kimia. Tala batoli mitano. Toli ya yambo banda na mokano. Yambo ya kopesa mwana na yo telefone omituna mpona nini bazali na mposa na yango. Telefone ya pete oyo ezangi accès internet ezali esika malamu ya kobanda soki ezali kaka mpona kosolola. Okoki kokotisa makambo mingi ntango azali kokola mpe kolakisa mokumba. Toli ya mibale. Tia bandelo ya polele. Sala mibeko nzinga ya kosalela telefone. Zwa ekateli ya ntango nini mpe esika nini ba telefone ekoki kosalelama. Ndakisa telefone te na ntango ya kolia to na chambre ya kolala na butu. Tia ndelo ya ngonga ya ekran mpe tia bisika oyo ezangi tekiniki mpona kolendisa mimeseno ya malamu mpe ntango ya libota. Toli ya misato. Lobela makama ya ba médias sociaux. Bosolola polele na ntina ya ba risque ya ba médias sociaux. Lobela ndenge nini ekoki kobakisa mitungisi, kotungisama na makanisi mpe mikakatano ya mpongi. Salisa mwana na yo asolola ba pression ya comparaison mpe nature addictive ya ba plateforme oyo. Toli ya minei. Zala na boyokani. Tala mbala na mwana na yo makambo oyo akutanaki na yango na internet. Tuna nini asepelaka na yango, nini etungisaka ye mpe ndenge oyo ayokaka. Yebisa ye ete ozali wana mpona koyoka kozanga kosambisa. Toli ya mitano. Zala ndakisa. Bana na yo bayekolaka na kotalaka yo. Zala na makanisi ya kosalela telefone na yo moko mpe tia mibeko ya libota mpona bantango ya kozanga telefone. Lokola na ntango ya kolia to kobima. Kosala ndakisa ya mimeseno ya tekiniki ya malamu ezali fungola mpona bana. Okoki kosalisa mwana na yo atambola na bozangi likama na mokili ya nimero na kotiaka bandelo mpe kotikala na boyokani.